Wengeman. Voilà, Wengeman te sali biso. Ba misu sunde ba ke luka place nini ba bimele. Non, là, c'est qui n'a pas. Tout le monde appelle ba idole ba Didier Momboshi. Et les autres disent qu'ils ont une idée à droit des veto parce que. Et les autres étaient. Ça dit biso mo to yebi parce que biso to travailler. To travailler na pays vi na Mboloko, to aura droit de veto de te okaka. Bang 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 bang. Koloba ke yo na culture pays vie esili soki sani no ezala na culture pays vie ba pasola ngo ya lisusu te. C'est ça qui après mikolo to emona o lisusu zongi na culture pays vie. Mais oza ki yo moko boy et puis si yo si mona patron moko ya orchestre ya yebo fo na ofinga ka musicien mo asalile bolamu. Ya zo baka mabe na ngaponi bolamu na ngalo baate na ajo ya zana ngwana. Tant on a joué na ba 16 ans, on a ba 17 ans, ba sponsor na ba aneni na ba âge nini. Yeba ke na kati betite nanga pona ko chama ele po lelo susu mutu moko comme millionnaire comme mutambongo. Mais tant na moni mutango ya po na déconner ya lo baboy. Après que bozolo bananga ki na kendo senga pardon pona mutu mo oyo azana ba azo sala ba camp. Abimisa générique. Sangai makambo kozate funga na zala po makambo ezala. Mais nini komeli bino. Zala alem susu na vana bi ana komisa nzambe ma parce que rêve nanga kokisama. Rêve nanga kokisama. Eza kini rêve non. Ah ko beta na Koffi Olomide. To temele bande ko rêver ngo menga na sala ngo déjà avant. Et puis na beta album oyo ya grave bord ezanga combo. Ta fille amona na lisuta disparaîtra zala wapi fille wa. En tout cas na yebi kana nkuna po ka chete zaki talaka likambo na yo. Likambo ninga ko tala te. Manga to na yaki na orchestre basenga pona ke poto basenga nga buka lupango. Vraiment. Basenga nga buka lupango avoke na poto fotika basenga boso ko na kima kuna. Le buka lupango na biso ba kangango. Maintenant na yo comme est-ce que j'essaie que comme iso botika la koto yo bani bo. Ta bazaki na wenge tanga zo bela esi na mela ligoro do na zoka ba vie wana et ça na même vie nga ala bileku jona mombafu après bileku nde to yo monde ba tutu kaluji siko na za tutu kaluji na za bileku jona mombafu na chesko kinga na mélanger et puis si phase c'est ce que phase et bimi singai oyo. Mais dans Jos Dieu na to travail bien, to travail qui m'a très bien, mais sauf que amitié qui mingi qui est à mon avis mon nene na ngate ya linga ki sala que yé aza danger ba makambu tout bon moni koyo keleki koloba ya moni ba makambu susunde komela boy play boy ko sala beret rouge c'est d'un play à kenda piger sa tipoy là yé to une orchestre mais a marché qui bien té na biso aboyi kotosa biso to ba leki na ye aboyi kotosa biso akosali oyo esenga ki te ti ake toucher na molimo ya orchestre nde sala ki ki to longola ye akene ko sima na molimo orchestre mais bolinga koloba vérité na te boloba ke soki ameki koloba koleka na télé wana nde boko attaquer donc bo silamisa ye likambo ngo ezala rani afafanda na ndenge wana yo zaka wana soka da mobali ya ligema na télévision totala ye. Et après le départ, il y a Papi Louange, comment on a arrivé, il y a Eclipse Monsoso. Et puis ça, c'est nommé ça qui est Eclipse Monsoso. Non, Patrick. Ah, Patrick. Ah, voilà, tout justement. Net vraiment ayebi hein. Ça quand les gars na TV to ba mabe je sac. Ah, en tout cas, il y a nzambe na ye. Parce qu'il y a daki oyo yama na ndako 9h à 20h. Pas na ngai. Bien très bien. Oui. Ah, il n'y a pas de nga prêtre na va na palin. Il y a vandi kuna na guérite. Oh, ben oui. Après mba mona tuna yo vanda wapi. Nda bisanga na vanda kana limete a mososo. Bo tuna ye komba mososo na pesa ye. OK. Na kasi tonga yenga na kombe so mososo ngoya o mososo. Nde kombo tikala Eclipse Monsoso.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas, achetez vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona. Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs, pour le compte de cette émission, sans parti pris, présentée par Jenny Massanka, l'image de la presse. Baki Selanga faisant la chronique autrement. À la réalisation, je vois Imak Makengo et Grady Mayala. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous l'un des plus puissants et très puissants animateurs de la musique congolaise. Son nom c'est Niamnagera. J'espère que Chipoy est là avec nous aujourd'hui. On va parler avec Jessak Chipoy. Cette émission sera un peu différente des autres parce qu'aujourd'hui on va parler de sa carrière. On va parler de son parcours. Aujourd'hui, vous qui ne connaissez pas tellement Jessak Chipoy, restez branchés. Vous allez avoir des questions, vous se posez à Jessak Chipoy, à Bananenini, Jessak Chipoy. Aujourd'hui, vous aurez des réponses à vos questions. Avant de prendre mon invité, je dis un très grand merci au DG Rodrigue Kalonji. Là, je vois directement l'agence à douane Road Trading pour vos dédouanements, marchandises en import et export. Merci à toi, Aigle Royal, Force One Azalara Moko, le directeur Marquis Kitenge, longue vie à toi, Anel Kabafosset Oumela, et là je vois Sims Estelle, Balobi Crête, il y a ordinateur, Jean-Cy Baboui du parfum des femmes, ça sent très bon. Jessak Chipoy, bonjour. Bonjour. Oh Mansaka. Bonne santé. Ouais, santé bien. Merci na Kolonzambe. Denga bateli ngai, abateli peyo, abateli ba beret rouge. Lelo toza vendredi. Oui na siège na biso isika to salaka rep na biso ya coulisse. En tout cas, makambo eza bien. Ngai na lingi na yoka yo pona répondre yo. Donc cop na ngai yango wana. Ah, c'est bien, aux enfants vraiment prêts, hein, parce qu'il est au Yeli, il nous a bien chargé tout ça là. Ok, il n'y a pas de problème. La question est là, il y a une réponse normalement. Ok, mais déjà, bonne santé à orchestre. Oui, orchestre c'est bien, Missou Bazazakuna, mais le coup là, toujours soutenir directeur Martel Oukousapa, nous les monuments. Je vois les t-shirts. Voilà. Ok. En quoi? Tu soutenir parce que au monde a une vision chef de l'État. C'est-à-dire au monde chef de l'État a un poste à bateau bazo soutenir et puis bateau a une idée à soutenir bah au puis bazo sala que chef de l'État makamuna ezala bien donc bah il y a zali numéro 1 il y a bateau wana il y a vision chef de l'État Martel Oukousapa nous Aigle Royal preuve année aux homona lelo onatra omoni beach omoni ba cano zongi kitoko beach zongi propre train zongi ba boulot tout ba bureau tout onatra o bebaki grâce à Martin Oukousande makamuno so eza bien. En tout cas félicitations et omoni ba oyo balati ba t-shirt oyo bango balati ba t-shirt oyo pour nous soutenir bon misu loko bayaki nango te pour to lekaki nango pe na ba chaîne mususu misu bazaza na bango wana lokola ba Glody Sente ba petit nanga ba Eli Tempo baza wana a to yeka kana chef na biso Brillant Solo Dea bon voilà Brillant Solo Dea mais na simananga ya d'autres. Ouais, Jonathan Bébé, il y a un chanteur des émisses de Nabiso. Petit frère propre, plaisir. Plaisir, il y a une première voix.
serre na biso yo yende béret rouge vraiment quand c'est taillé yo donc yene to bandine makambo glada nkunga Gladys yo la cheftaine et puis toza na Nathan namoni na l'introduction na yo lobi ke ba béret rouge donc comment peut changer hein béret rouge nouvelle formule donc NF de nouvelle formule voilà je sais qu'il faut oui donc voilà et là ma répétition les candeli ba m'envoyer les candeli oui ma répétition qui est bien le vendredi tout ça la awa lundi vendredi tout ça la répétition coulisses et mardi ne tout ça la répétition au bac ba ka la biso na ambassade de l'ambiance na Saint-Pétersbourg autour ambassade de l'ambiance Zénith na biso donc yebana ya kosakana te bato bayaka wana lokwa ba honorable Ezaïe Kese bayaka wana basati Mobutu bazamo ebele oyo bayaka kotala biso wana et pourquoi pas Iveko Molaso ba DJ Elvis bayaka kotala biso wana chaque mardi mais dimanche on est dans un concert monene tobeta na Asta Beach eza soko leki monzole ya papa Tshisekedi pusani mo muke Asta Beach eza on est da barbecue tokozana ba frère nanga ba DJ bango bakobanda ba beti mami bale misatu basali makambo na après biso nde ba béret rouge biso sko to yesko na kimbongila OK bien c'est bien déjà message est passé par la mélomane ba moral la bonne musique bino bat bolinga je sais qui faut bino bat bolinga penza ambiance wana bolanda je sais bongo na Asta Beach voilà biezaka 15 000 francs 15 000 francs aux amobimba voilà et je sais qui faut le lot vraiment na sur ba mélomane ba vandiwana bazozela parce que tant ba monaka jinima santa vandina balinga ba lelo tokoyo kanini je sais qui faut voilà le lot faut opesa bango vraiment histoire na yo histoire je sais qui faut il faut ba c'est sûr voilà biso to bandina musicien nyonso utaka na ba orchestre quartier na beti na ba rossignol esthétique na beti na ba arc-en-ciel na njilia wa na beti na ba sesa musica na tamona masina na travailler trop na njili na beti na ba info musica na ba Jos Diena ba Papi Louange to travailler na bango papa après na équipe pas manda chante venanga kumu to travailler ne muke mais to continuer studio te na okene na boom des as eza lisanga moko ya Joe Poster Benyama Bo likingare do na pe mutakala mais on a ce qu'on a dit kala na bana musique mwana muke après wanande na ko zwanzela masana mo boye pa muke azana Québec na Canada nde ya mema ngai pour kende pour intégrer qui tira pays. OK. Par rapport à la carrière nyonso tangi ba orchestre nyonso tangi oleka mais na oki otangi orchestre ya Adjani te po biso toyoka ki ozara musicien ya Adjani c'est kasi c'est ça musique OK Bishop passe la biso bende c'est ça wana vienanga benganga Eric benganga Eric pa binga et puis wana na bino na animation te wana nazaka danseur chanteur mais danseur donc ouais chocholi to wa chaka mulangi na pocha c'est bon ba yembi aller ba bimisinga sko na no sala mo biloko wana makinu danger na l'équipe ebele ba leader ebele ba bina na bango te ba sela biso ne ki robot vous comprendre ba sela biso ki robot biso ne to bina ka to ebinde luketu vous comprendre biso to bana wenge biso to bana ma wenge biso to tala ba vina biso ba JB ba Weranson ba tu vena so ba tutu kaluji na ba etando ike to mona ndema ba binaka po mutabinaka na luketu sa luketu mobulu onda quelque chose du wenge na kati na sans wenge mobulu wenge ta génération la musi biso ki les gars réveillez-vous on se comprendre peut-être que ba tout monde mona ka ki donc viva ba vena so ba lo ba franco mais ce ko po wenge ce ko ya
Et ça se gêne. Au sentiment empire que toi lobi banini, ma petit balobaki trop. Donc vient abisso Jona Mumba fa aye koto vient abisso Robert Kokotaya lobi. Oh ba petit wana rien, ya no pesa tout 0 c'est 30. C'était bien et puis concurrence c'est acquis loyal. Ah oui, abisso biso fozala bon gic bon jar. C'est-à-dire, moi, bogosité, à tous nos bogards vraiment, il faut la propre, vous allez bien. Bien rasé, bien sapé, bien parfumé, tout ça. Voilà, musique inde en wana. So wengi ko lamso so dans ndenge ya biso ba jeune. Pour so tali lelo tout zo mona kaka e belé baza ba idole ya. Donc génération tout. À tous ba grand prêtre fali pour pas obéter le di sola wengi. Aussi l'isolo ya grand prêtre Hervé Gola a obété le pega l'isolo ya wengi. Parce que wengi ndeza oyo biso ba jeune to ya. C'est la base. Wengeman. Okay. Voilà, Wengi ne peut sali biso. Ba misu sunde ba ke luka place ni ba mi bimele. Non, non, c'est qui dans le donc on appelle ba idole ba Didier Momboshi. En tout cas, il y a l'ambiance sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, c'est ça petit peu. Alors, Koyemba, et ben qui nini après tout tu as ma solo animation. Ouais. Et ben nini chanteur et animateur. Et après kuna banda ko bina omoni kala orchestre na biso ezalaki obetila so na sesa musika er mokepe so na rossignol parce que na orchestre so oyo ma au placement et salinga ya quartier na biso onjile na ndeko ya mais na rossignol na exco na grand frère na mo ezalaki wana CPP. OK. CPP a comme na viva ba travailler na ba biscuit des écoliers ndé a commencé misanga maracas na komi ko senga vende ni ngabe fu la sanga mo ya zo yemba azo boaka siko komi ko la sanga ndenge ni ba sala animation parce que le kona zaiki pene loko on nzoto makileza dans le sang parce que nga père na nga ke poto na âge à 14 ans père na nga za massa lambe bango mi balé pe à son âme voilà donc musique oui, oui, activa qui est local. Voilà, donc on a pas sens wana. On dit que ça l'animation, malembe. Mais ça la même de niveau pour la culture ou ya culture. Kasi tant on dit animation, ndé masananga wana ayo ko memanga skoyo na kitira pays na kutara pe patron ya orchestre kitira zala kitara na poto. Na sali test nanga mais na kuta déjà batu moko onga na yebaki bazalaki net Jos Diena na kuta ba viena nga ba tripason ba viena nga Angel quoi tripason na nobeta na no wala musica dena quartier 3 na katikuna nde sikoyo oyebe mo ba compte au travailler mais mo pe crime ko bo sali contretemps sur temps mais mo ko blo mo ndenge wana bazo arranger malembe nous allons apprendre de peu sur la carte à Kitira. Mais nous avons dit que nous avons serré avec Jos Diena. Ok, Jos. Il y a quoi encadrer nga susu. Il faut zala kaka yo zala. Tu as été na titulaire na so to kutanga na orchestre wana. Après une semaine papi louange oya. Mais daki na prêtre moko daki na koma passer Alain Kabemba. Na orchestre wana. Tant ya yo longwa nde Jos ya opesanga kombo ya Gesak. Ok, mais tant ya orchestre ya ka komboni. Babenganga Chipoy. Chipoy d'Afrique. OK. Mutapesanga kombo wana po belo bulana mulu bangana muyanzi. Ouais, ba to bele ba ba. Kombo Chipoy wanti bapesanga OK Chipoy eza eloko memelaka bakonzi. Le makamba transport e bandande wana. Parce que je sais opesanga Gesak Chipoy. Gesak ezaka na bis moko, ezaka na porte moko. Place au Mateli, mais la place au Kité là. Aboulagi mon makasi. Donc monsieur Zaka, on a transport lelo, au quitter la côte yo, au mater la côte, au quitter le côté. Mais c'est ça que déjà na bis moko. Le seul va kangi porte soit na ta fraudeur. Donc ba no maele. D'ailleurs on m'a appelé un combo ya Gesak Chipoy. OK. Et maskana o me makio na culture azaki mo matete po yoza mo la tchama. Masina mazaki na famille. Aza famille, aza na famille be Eric Lucas. OK. Eric Lucas azalaki azalaki ba camarade proche
Il y a Félix Oisé quoi. Ah d'accord. Voilà, Nesco ça y est, ah ya ndeni mouvana bisoza kotoyo on a pe qui tira pena nous et balugara na mabele et balugara na ninga matete kaka. Ozo draguer pe chez moi singa yo keno wengete. Biso tonto yeto bité. Moni place au tcheli au esprit au tchema molimo na wana ne place makambo yaka. To tchela ki borna biso esprit, to tchama esprit. Tout na mikili to beti malé mambwa d'accord. Mais je sais tu peux yo ou taki danser au bandi quoi apprendre chant. Pourquoi pas au kendaki maman chanteur ou animateur et nani a inspiré qui yo d'animation il donne non vraiment l'animation zakina. Na wande ko tala mingi juna mumbafu. Na tala mingi juna mumbafu tanozoka vile baleke mbanji shingamene vile baleke mbanji shingamene udiongo uyukoda ogalambengo vile baleke mbanji shingamene botalongo la kendo ki botalongo la kendo vu la musique Sentir à moi. Après il y a Robert Kokota bazaki na wenge tant que bela ici na mela ligoro do na zoka ba viwana et ça na même vienanga za bileku jona mumbafu après bileku ndeto yo monde ba tutu kaluji ce qu'on a ça tutu kaluji na za bileku jona mumbafu na Chesco Kinga na mélanger et puis si phase c'est ce qu'on phase et bimi singai oyo n'engé petit na mo animateur à l'obara et ça lui ko sonner d'animation vraiment bimi ça dit ouf et je sais tu parles na tango o na culture pays vi okutaka pe ba animateur bazara déjà abi Alain Kabemba comme aller au pasteur na pesi mbote azaka ka ye moko atazaki yepe Bivens Rapa en pensant Bivens Rapa sonne dodanguba dodaye do adiki non comme d'abord album magie mobimba awa nazali kobelela en direct de Washington le grand libanais motalaki sakabatu nzela mutu tuna molongo simana ye napesi leze na quadra kuraman mbote napesi mbote mopao yani ngabenge 3 fois wana vient na ngai vraiment bien l'histoire boga aloba nanga na Congo tozaka na animateur mo mbinga wata tokenda ne voyage à Kisangani ok, et on a présenté ma condoléance, on a Bivens Rapa, ou outil qu'on perd levé naïe, Bivens Rapa, force à condoléances mon vieux. Ok, et Bobandi qui évolue bon, du coup, tout le monde a aboyé, parce que tant au yaki na culture pays vie, au yaki au coup d'album sponsor. Bon, non, sponsor et bête. Bissole to sali sponsor. Ok, au sali sponsor. Oh, moi non, bimande foutin. Mais sponsor yo. Mama, aya kibanga. Mutwe, mwana wa babeba. Chipo yuanye, wanze kwa wetu fungula yo tale. Fungula yo mona makambo, matamba mazaze, matamba chijibile, wanangana za. Na campus clipo to salara ya nze mobo to salara na sponsor o babwaka lipa kati ndawela lipa na ngai après bonjour monsieur Thomas bonjour monsieur zo beta wana na ye depuis to sala sponsor depuis to kota kiti wana ntama wana nga mona muke ba 16 ans 17 ans omoni mutozaki remarquable ezalaki papi ezalaki papi louange nayeba eloni na ndosala ok nayeba eloni na ndosala moninga aza moto na wela te moni to na pitangilo bakri wana tant to to travail sponsor ngana frère nanga papi louange Alain Kabemba tozaki to travail sponsor na kin via qui na sous poto ba travailler na ba juna janana na ba vena so ba Luciana sponsor et travaillement kin na poto donc na kin wana to salon na studio meko wana ngana za
On a papi loin jabaki ou tout soit on a passé on a boaka cri à moninga. Et a biso nyonso so bimisi cri et comme ya kongo mobimba to boaka ngo. On a papi loin jabaki ou tout soit bineul abaki biloko wana. Après wana nde tonisko koya na signature. Na signature nga na sala soki nazo seka boye po surtout biso bato wanzela minu boye. Na sala ibango. Sourire. Après louange sali ba makamno ko sala en tout cas na tigela ke matin. Olobela na no s'adresse na nani so no seka boye po na yo yaya. Te na ser mo boye no lingi mingi. So c'est un peu sans sourire. Ah po eta na bolingo mususu okute na ngo boye. Ah okumpe ozipe kimia atolete na tongo mais atolete na tongo elobele lote. Donc yo zaka na oseka. Mais bolingo mususu eza bondi ebubu lobi bobunda komba catch. On va comprendre. Bolingo on est au boy. O wana ndeto zo boya. Bolingo so olingi bolingo bien faut zaka na sourire. Faut zaka na oseka. Moi ndeto vandi boy to sala émission to oseka. Bon imagine toi ce que to sala une émission yo ko to frime ngana o frime. Cette émission au Simba. Et Simba te. Ouais. Donc ndenge via lo baga. Donc abo so ina libongo mayo matama so moko et ça. Voilà. Mais ce que yo musique ezelo ko ya sengo, musique ezelo eloko ya kimia talaka atamta zo bela. So chile mo musique. Bwela ngata mo bluetooth fanana chana yo ga musique. O egeri saka. Ça la bien. Saka. Atama te bakola beti bakawa suka filmer o senga ba chele ga ndule. On va comprendre. Léopard sera zi coupe photos à la wana. Donc musique ezelo ko sengo. C'était bien, c'est on a serre no changa kimia mais place azali en tout cas la fesse mote serre wana. C'est bien comme ça. Moi si azalaka porteuse il y a bonheur, il y a joie. Ce qui a vraiment memelo msuane ya bolingote fotika. Et je sais que tu peux boye ça banda préparation il y a signature. Et la préparation signature tout le monde en bas comme moi j'ai ça tu peux na voyage et ça m'a rendu yo au côté orchestre et ça là non ba bouton et bouton ça là quitté parce que total 47 mais pour ton liste il y a 12 personnes parmi 12 personnes on a Nyamura Gera na kati parce que vitesse à boulot l'orchestre on a là qui faut yeba kobina faut yeba kobina na faut que ba kobwaka na kobina kuna daki ma koyemba mokeme kobine belé yango moniteur manga na yaki na makambo sikape na animation esenga funa kende bon makambo so za kanzambe omoni po miso ba luka ba voyage na ba mangengenge menga yaki ka boye na kembi na orchestre na koti ba maki vitala ka batawana nyoso na concentré ki na bota tenga na ko bota mwana nga liboso na 2005 na ke pota liboso na 1999. Donc ba 2002 ozoka ba tsungule na botate. Mais je mon azaka na taxi mon qui mo loba. Un inconnu hein. Je sais que tu peux vous avez la grande bana. Père de 5 enfants. Père de 5 enfants. Seulement? Oui, seulement. On a pas ça moi 3 mais tout en déjà au Kenya. Mais si vous avez 5 euros bah ça t'a 10. Vous avez pas commission na ba 30. Et moi 3 Ok, moi 3 n'habite dans ça bon parce que biso na famille toi muké quoi. Ouais. Toi muké père aboti me so belé maté. Talara et puis to botami na ba écart. Talara ngai boy leki ala ninga na sima après 11 ans yo botam. Vraiment. Romona. Toi na bécart au sakanate. Alors ce qui nous va permettre à pesi makasi. Na bota lisusu pourquoi pas na bota. On a zano elenge quoi. Et je sais que tu peux y aller bisonam. Préparation il y a signature wana. Pour ça quand on a idée il y a album nini. Pas de veto il y a Kofi Olomide, to sanction il y a Academia. Parce que just bien na alobarake, pour ça là quand yango na idée il y a sanction il y a Academia. Et les autres disent qu'ils ont une idée à trois des veto parce que et les autres ça dit biso mo toyebi parce que biso to travailler dans pays vie na mboloko to aura droit de veto de teo kaka bang 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 bang
bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Faut yoka tina nga mabete vérité ça bokabonité il faut to yoka parce que to bandeki yoka parce que Kofi ce n'est pas n'importe qui so yoki eto yoka sunani na batangwana parce que ba c'est wana via beta droit de veto ozoka banzembo likambo te fogiye atayo bosanina na bosani yote motema ezoluka ba mama na banzembo babinda basa ba c'est wana ba musu ba comprendre ba sala ka moi ignorance wana ya boy Kofi azama grand prêtre de musique na biso ada grand prêtre de musique na biso ba te belele nsusu ba kansaka kelelo po mutana tana ye azana tana ye oyo asara makamu na ye asali ba hermo pe bomona pe na a Javier alors faut to pese ba valeur na ye to pesa ye oyo senga pona ye na ta oyo c'est-à-dire na ba a Javier wana ko sala ba nzembo loko ba leader na moya lelo ezantsaka te. Vous comprenez. Donc, la grande prêtre na biso, il faut que ça vraiment ba merci belé na o asali pour na Congo. Les loso qui tchacho, les loso résister pour caresser mité ma batou, ya ba amoré na ba amoureuse et ça sakate. Donc et ça merci, c'est vraiment à protéger Kofi Olomide. Voilà. C'est vraiment ce pays et en plus ça penza donc nakolo ba moko to tsane ba papa wemba ba kenda bakenda to sikala lelo na Kofi Olomide nga nazala kalem susu na vana bi ana komisa nzambe ma parce que rêve nange kokisama eza kini rêve non ah ko beta na Kofi Olomide to temele bande ko rêver ngo menga na sala ngo déjà avant et puis na beta album oyo ya grave bord ezanga kombo na ba générique ya kanda bla 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 tu pas beaucoup comme un perroquet na seba biloko wana na beti batikala kampia ka to beti ne Zénith to zongi na ye et na kabona na sans problème ye bataloka bakabana sans problème sans problème donc en tout cas alors ma vie non soin bien glisser bato et bien seul mon gars otika ita sans problème na yaka na salaire nanga il na bendani avec una ndule mena kenda te daki pona bunda bitumba jos na vitrine. OK voilà daki bongo. Ah c'est bon je sais que tu peux question na te poser ki ango parce que moi ba doute ezalaka po to evike waze kwa pesa bino cassette mo bo bande ko yoka po bo travailler signature mais so cassette wana côté ya sanction ya academia na droit de veto donc la réponse est que ezalaki droit de veto et na signature wana to yoka boka crime boy malemambwa wana ezaka kia la die sobe et comme ndeni na culture pays vi yonde muto oyaka na ngoto waze kwande ayaki na non to bande ko landa théâtre na depuis place aux na maki na pays vi place to zalaki uvanda wana ba série wana phénomène sobe mutu nanga ya kati moi to sola bien OK moi na biso pe ya chango ouais c'est mon grand frère. Donc, on est à la théâtre, on a tant ebimaki, ezaki sobe abeli liboma ganga male mamboa. Ah, to vandit, place to vanda ezaki place ya ko raisonner. Après tant to ziango sikoyo to tchango na musique iti. Non moni et ça la pe batu bien et puis to benga ye. Oui, le bateau qui est tout qui bon oui, pour figurer voilà, on a une stratégie, on a cinglé mais à chasser. On va comprendre tout bien animal mambo. On a biso tonto petit poto, tu es na sous-région on a tout ça une clip. Pour dire que loko nae. Alors il a fait la droit nae. Tu vois on a habité. OK. Mais normalement faut voir parce que y a ça la clip avec artiste faut avoir droit nae. On a pas passer le côté on a une débat sur là na vie. Mais je sais que tu peux y vendre dans la photo et Félix Oisé pour ne pas citer d'autres noms parce qu'il y a un plateau alors il y a une photo mais tu vas dans boye je sais que tu peux assigner les sous Félix Oisé comme bon ou habillé
azonga na ye Kinshasa nini esalaki kozonga Kinshasa est-ce que ezalaki ka succès de dérangeaki oto ndeni ni signature wana epesa makambo manga to na yaki na orchestre basenga mpona ke poto basenganga buka lupango vraiment basenganga buka lupango avoke na poto fotika osenga boso esko na kima kuna me buka lupango na biso bakangango metana yo koma sko jesaki komi susu botika la koto yo bani ngana musicien na musicien na wato ba na musicien dans le sang musique eza makila soki na continuer ki tembe woyoka ki ntabate mais na mo beta kayu vous comprenez poto eza na bakolo nango neti ba Gimoni grand prêtre ouais tout ce pelisa chombo na minute Gimoni ba grand prêtre eza na ba Aristote Benga eza na Fukushima hein vient Fukushima de Switzerland hein Fukushima vient Fukushima bilambe belé poto eza na bakolo nango loka ba Joko Kapi na kati Allemagne Bundesliga ba Joko Kapi donc bango baza wana pona osala ba masolo basanga na poto musicien ala musicien so moni misa kimi kuna na poto avandi kuna akomi ba mission kili koboyaka bato bakoto yo wana seki nzela na setengama so la ndeni na tongo faki ekayo wana aso musicien te moni musicien biso yo to osala ba kulisa mais ezaka pona mukanda nde lobi nini mukanda nde lobi ozala na accès ya okenda kozonga mais lelo to mo ba mo pe so ba 5 ans ba 3 ans tu vois pas petit Fally abeta ba 3 mois azozonga moi 2 mois azongi eza bongo totika nzamba tambusa mokili ndenge ya lingi eza te kaki banini yo vandi kuna yo na peso ile kambe basenganga kite yo avokende poto pesanga buka basenga ba nyonso buka lupango ngana pesaka te pesaka te ngana pesaka te na bi ça c'est quoi ça na pesa buka lupango somba lupango na pesa na pesa lupango tata ya biso ata yo moko lupango ni na pesa wana imoza siko bakanga mona kite to kangi lupango parce que kimi na poto après comme sous moko boy wana comme 2 fois comme sous mo yo tika na poto non te kana ibongo te vous comprendre batikala bala sous net gesacte et puis poto eza paradis te eloba brillant solo poto eza savant te to kosokolela on peut si la poto soma mususu te moni la tour Eiffel wana ne depuis na botama na mona ango ezala kaka na ke poto na zonge ezala kaka depuis mun mususu to la mkoto ke ba biso Jenny yaka yo filmer biso na aéroport ezali et qui matin ok et après poto wana tomboye kozonga kin tomona orchestre kenda Londres mais tomona présence na OTK ba papi louange na bato mosusu na kenda Londres te ba ma kende ko sala clip ya 2 titres ya Apache venanga pe à son âme Apache Maweta akufa tika biso na nzembo ya photo nzembo ya photo esomena senga mona yopoke liboso batu donga na ndeko wela nanga te bakenda pe na batu mususu bakepe na masema kam na bonga pe na vaina nanga na kin après na komo kenke nanga ndeza la kaka ok et après tant signature et koleka to comment na boye ko sala album Yonani mais Yonani série wana et comment ki lokwa système ya DD na kata ba orchestre parce que to bande comment na Bill Clinton na Célio to mona Tutu Kaludi na Jantanissime to zo mona côté Quartier Latin to mona Bébé Kero et puis l'autre les noms méta Brigadier Sarbati okay. Voilà et yo pe to bande comment na yo na papi louange Trezeguet moi na Nzambe mais c'est comme si yo na papi louange malgré yo na bino ne bande ko kende penza kitoko bande ko sala bien mais ezaki na ngoka ka ya télé na miso ba mais ko yoka na vraiment ezala kité mais pourquoi bo bande ko yoka na te bino ba bande sa ba yo moya bien bo bande ko wela nini bon bazaki bon na palin kaka koyoka na te mais koyoka na te c'est trop dire mais bon moni papi louange na ndenge âge ada yaya parce que yaza massa ya jos na ndenge ya âge boye bon ada yaya ndenge musique yaza collègue na ndenge boulot mais tokutani place moko tozo travailler
mais moi ton sala badio ton sala badio ah tu yakala ne ba tu yanande et là ndenge mabete ki o rankine mabitumba banini non c'est parce que rankine wana nde to ebi ke ti papi louange alongwa cultura pays vi cause ezalaka yo non est-ce que ton papa kufi papi louange ndem ta sali ke asanisa ba sien cultura o balingaka nga po misupe ba komelanga te ba selanga ni testo misupe batano to a peine na bango te mais o balingaka nga net ba vie na nga be $1000 mbonda batunanga belé papi louange qui yé ni sensibiliser tous les anciens au balinganga pour anciens msupe to yokana te ko yokana te mais to sola te vous comprenez papi louange ni mta sala qui marque cotisation ah ya to tindi boy ya ni na maboko na en tout cas aza tonton moko bon to tsala aussi mbana nzoto te dai ka blo mo bo na palin e mo kande za yana leki ndenge za la mena ndenge ya rando mabo da kite atikala ki na ba raisonner mususu o yepa mona ki ke il fallait na tikala voilà na pesi na madame na ye en tout cas c'est mon ami okay. Voilà. Et après départ il y a papi louange comment on a arrivé à Eclipse Monsoso et puis ça biso non les aki ndeni Eclipse Monsoso. Non, Patrick. Ah, Patrick. Ah, voilà, tout justement. Je me rappelle. Arrivé na ezaki ndeni na 14 orchestre. Non, tu dis que poto, tu aurais peut-être pas venir souffrir. Charlie Pembele, né dans la Raraboye, tu y na répétition, na libanda wana de Télémi, na mon des petits mots boye. Bon, on a habité baye car liboso nango. Vetala batwana ba bezo ba sola na yo. Banani. Ba bayet. Après trende nini. Ouais, oh, masananga azan animateur, azan a besoin à ça la test banini. Ah bon? Oh, yo boa kaka on a louange azate. Ah, yo ko tombola sanduko na okoka. Ah. To memie pa animation. Ça non moi dio oyo. Adjego sambama adiga chalama kayoyo. Antu yakala neba na moni achepe likolo ça va. Na ka qu'est-ce qu'on va tembra brigade. Na rien va tembra brigade na biwa ça va. Na sepela ina épée na voix na ye na voix ni makitoko. Et puis ngamo ke na solo na patron orchestre. Et puis quand le même jour on a mataki na podium. OK. Na yoka ina sanze ta paipai. Na sanze parce que louange azate futu mutu moka ya wana ya likolo poto zaina pauvre non chaka mais bon ba bata se bata kundulu mais ce qu'on a dans déjà wana ba mana be espace maminte c'est parce que yo ba likolo to sala louange mutu mo fa wana a couvrir ngo ndé na pesa ki Patrick moi espace wana akota wana ando sala ba dio wana ouais olamba un peu maboko fungama tout ça c'était bien oui ngalinga batu mingi à moi que ceux qui yo mokondo ko tengama bien soit olandi côté moko boy neti vraiment ayebi ça ko le kana teva ko ba mabe ya jesaki en tout cas yena nzambe na ye parce que adaki oyo yama na ndako 9h azongi pe 20h pas na ngai ayebi yango très bien oui il y a pas na ngai nga prêtre na vai na palin ya vandi kuna na guérite. Oh ben oui na guérite ndeni soda mulongo te sadi ngana kendaka dia ba poto na yaka deux fois poto na ye na side ya kombo na tomboli na zong na orchestre na niveau nango ah mais tant yo yazo ya luka musala sikoyo muto ko tele kuna zate yo sana ba jos bazawa na ba jos jos afan de loboy yo ebiete o so wana nani nana so iso so ngane na chef yona na minute wana ya animation. Alors, il faut y avoir un palin, pas au rappel, plan, na côté, c'est ba makambo. À côté qui ngaï. Vous comprenez? Donc, tant qu'on y a des formations à palais. Tant qu'on y a sur un palin, on va na palin, mais on va sur un palin. On va dans la nito wesson, bami, kabazo encadré, ndengezala kakra. En tout cas, on boit bien beaux arana. Et tant qu'on va na palin, na pana gaillard, il y a na guérite, avandi, moi PlayStation, ndengezala na cadre. Nazolo baboye laisse ba musuba ka tana dénigrer te nazolo ba histoire po yozo tuna ngai po za tena suba ovanda banini po na yo ka penenga lobaka mon pe boya leki alobi mais histoire va changer en voilà on nazolo baboye
na kosa makamute parce que na tampe wa kosa le makamute to na beti masolo sponsor yue oyokaki masolo ne awa ezati ouais vous comprenez la sali na beta masolo arrivé na ye après mba mona tuna yo vanda wapi nda bisanga na vanda kana limité à mososo bo tuna ye komba mososo na pesa ye ok na kasi tonga yenga na kombe so mososo ngoya o mososo nde kombo tikala Eclipse mososo yaki na mo mososo te mososo ninga na pesa ye kombo ya quartier na bona na pakoli na nzoto vraiment et la rendre bongo et que n'a pas bien ba te belé na pesa ko kombo ba te belé dudu cheke mokoto aya na répéter mo alata mokoto mokoto na na micro mokoto dudu cheke mokoto aussi la uka ngai betela ngambondo David akataka makinu na tempelo Dickens babiro yo ba Dickens mugombo Dickens mugombo meilleur domaine d'Afrique etikala dans un mouton na sali mingi vous comprendre voilà et na culture pays vi au tiaka pe banzembo au signaka banzembo nzembo moka c'est moi venu chercher toi demander moi sortie moi accepto ngale c'est fini entre nous c'est fini na sala nzembo wana chéri mauvais na mbela ka mavinga ok Massa Chéri congolais le célèbre hollandais voilà vraiment ça me rappelle encore Chéri Bouddha hein, le diacre cher diacre bambote na Chéri Bouddha et bon séjour na kati ya Congo je sais que tu peux après wana omela ki na lisusuté toi comment je sais que tu peux atiki na ye Félix Oisé quoi à quel quartier latin je sais que tu peux otika ki Félix Oisé quoi pour nanine est-ce que zaki capable comme on a voyage à Tika pas mon voyage à Porto voyage à Tika pour l'ongwa orchestre est-ce que ça là bon non voyage à Tika zaki lui qui tira les orchestres où il travaillera fort les orchestres où il travaillera fort toi n'est qu'au travailler ce qu'on a un malaise au Saranati naka malaise au Saranati na ba kanda pe akintaba na beta bor mobo ya prémisse kanga makambe belé ce qu'on a mon rappel kwenda futuka na otenga la tara polo na la tara polo prémisse mais mutum daimba kintaba na monata position na monte pour wana to kolipe déjà to comme ba déjà qui wana ba Iverson ba botami ba makambo na tout ça là ndenge zalaka vous comprendre ndenge zalaka bu après ndenge zalaka na cadre o lobe qui répétition te mo bata bureau ne ba rappeler mo ba contre molema ya qui répétition lobi te botika so bon nous on a sala quand jour mo na répétition te mo ta ko mi to ba komi kuna ba nini tala ba bandero la jesaki bato balata bapolo baozelanga sikoyo na mbujimani ezalaki mbujimani ezalaki chikapa te ok ata babenganga susu to batindelanga biye na bi non nga aza takinga nazonga nsima yo takinga nga na takinga na culture ki takinga no sala te yoka te oya na onayebi ntina no olobi bongo na obetelo ndo indusa ti nde nabeki non ezalaka te makambo te eza bien te tozo se retrouver te na mabulo so to sala après boye la so suma makambo wa ni de ovanda na bokomi kuna bato wali la bokuti boye ba wali la jesaki plein de succès ya na omona ba mise msu to kenega na klikasi to kenoga na sota na Kenya ayebani na ete mais nga so mamboka bakati wana na sala ka ba mama na impact je sais sans doute kombo eza kombo ya kiyo et pesé sko ti to komi kuna boye ba komi kuna boye jesaka zate ndu le sala fiasco sala bien te nde banga batinda batinde bat tindela biye ayambango abi pas question nde olongwa nanga nde na longwa ya mwana d'accord nde ko beta porte ba ya monument na biso ya musique congolaise et avant to comme quartier latin je sais que lingo bete la biso dans guerre ba animateur ya brasserie guerre ba animateur wana et ça la marandenge nini le karandenge ni to ka ke jantamsina beta rabino mabe kuna na ba biscuit des écoliers dans guerre wana ezalaka somme te mutam takabola ambiance orchestre na bango bana vivre ba sepelaka biscuit des écoliers mikolo to tokuta na ye na pesi mbota trop na pesi mbota trop ezaki mutu na mutu asalaka ambiance ya ndule na ye vous comprenez mutam ta sa ambiance ya ndule na ye muso asali na
na BCBG mosusu asali na maison mère mpo tozalaki na Bill Clinton na banini atuka ngana koloba te ki o te ngam na betaka bango lobaki on a mwana moke parce que biscuit des écoliers c'est un grand. Ouais. On veut comprendre Jean Tamissine Tutu Kalouji Tutu Kalouji a raté. A raté. Donc tout ça kangai biscuit des écoliers qui est encore Céléo, Bill Clinton, tu as quatre animateurs. 4 animateurs. En tout cas, les gars, ils bien. Il y a ambiance, il y a Massanga, la prémisse. 4 animateurs, c'est bon temps où tu as biscuit la jante. Cassit, 4 animateurs. Il biscuit des écoliers, Jean Tamissine, Bill Céléo. Donc 5. Les gars, ils bien. Ok. On a gagné, en tout cas, bato bayoka ki G5, bayoka ki tsungule, banakini boyebi affaire. On a biscuit des écoliers. Il mamadi oya. Il y a grand prêtre lissimo. So ya yo moro zakini. Ka tsungule. C'est meki mama pelisa ngwasuma. To kabola gili pama kitoko. Et l'autre va beza place wana te. Vraiment c'était bien, G5 tipo et Coco Tanayo na quartier latin yonde muntu olukaki Kofi Olomide, to grand prêtre Quadra, Koraman, yende mutaluka kiyo. Tenga mnaluka Kofi Olomide. Prêtre ne wana olukira ligamni. Wana prêtre ngam luka ye. Oui, pe quartier latin, tout ça là, osali test to côté kamba moko. Na kotamba test ali no sala. Maman na yeba tela nzembo ya binda bas. Nzembo na ite koyemba awa ya urgence. Nzembo urgence ba chenga na papoli on pe kitoko no. Mbamoko semaine landi Côte d'Ivoire des places c'est le moment où ça makamnango kuna. OK. Voilà. OK. Mais après c'est le moment de bord ezanga combo. Bord ezanga combo yango c'est le moment de nakati. C'est le moment. Tu peux disque d'or. Mais je sais que na ba iki ya banzemo loka ba iki ya wana na ba sindi le cœur. Wantu biso to yanzela moko na ba sindi le cœur wankoro. OK. Après maman mbili ya belle ezaraye. Normalement. Kone zaka kandi. Kandi le cœur. Kanga nebe kandi. OK. C'est dans somo muyanzi ko. Azala muyanzi. Ben oui. Bayanzi bana musique. Telaka descendant so Seigneur Lay. Après ce qu'on a gapo de Fumumpa. Vraiment. Après on a père baba bindombe, père sonam. OK. On va biso ko ba descendant. Mais na bord ezanga kombo wana na kleboa na yokaka fille moko abwaka wana mais la fille ya mona na lisuta disparaîtra zala wapi fille wa atuka na yebi kana kuna po ka chete zaki talaka likambu na yo likambu ninga ko tala te. OK. Mais okuta ba animateur na quartier latin quand même. Bambasu nakuta ba mukusamboa nakuta mo belé nakuta mo bate belé. Non, bayambanga bien, ma bezagité. Sauf que na sali 3 ans na quartier latin na beti 14 pays Afrique. En tout cas, on a déjà combo, donc na zoya ba voyage tout funa zala na funa travailler zala bien. Mon papa bomba ka Europe, pays Afrique penza tikela no bo kende bolingi po quartier latin ba sakana na pays Afrique mabe. Non, eza te ke pona abomba ba Europe ya ne selon contrat ndenge yaka parce que quartier latin eza mboka oyo eza pays eza orchestre oyo eza na ba contrat ebele. Vous comprenez? Eza na ba contrat ebele. Alors ce contrat il faut kende. Donc na ko boya te que ceux qui patron lobi ke to kende boye. Beaucoup kende Côte d'Ivoire mais comme na kata Côte d'Ivoire bobaki sous des pays moko na kata Côte d'Ivoire wana. Donc voilà. Ah d'accord. Et contrat na yo na quartier latin ngo ezalaki verbal to ezalaki écrit. Pas ni batu na réelo qu'on est verbal bien posé la gibo. Peut-être bosola na vie petit bon. Podium ya wana matin quoi petit. Ça boulot. To ezalaki penza ke vanda elanga papier wana G5 moi ça. Non, ezalaki li solo moko ezalaki ba avocat bazali. Ezalaki contrat mais il y a 3 ans. Oui, il a musala mais bien en parce que il y a salaire na quartier latin. Il y a salaire na quartier latin.
Et bon, la quartier, la tango, oye, koye, bas salaire. Contrat, moi, ils allaient qui caraya, album, moi, comme balama, longue, na yo, ou comment? Bon, parce que contrat, quelqu'un qui a 3 ans. Quelqu'un qui a 3 ans, il faut. Na ça, ma comme sous, il y a un moment où on a yé, na un salaire, na ya souka sanza, na yo travailler na Jos Diena. Vous comprenez pas? Ok, bobeti vitrine. Yo na Jos Diena. Mais vitrine, on peut pas ça, ma comme hein? Oui. Yo na Jos Diena, hein? Tomina. Dekalikolo. Yazaki wana, zaki pa manda et pa ya Jos. To travailler na ne presque chomi ko bimane zaki wana. Mais dans Jos Diena to travaille bien, to travaille qui m'a très bien. Mais sauf que amitié qui mingi qui est à mon avis mon nene na ngati ya linga ki sala que yé aza danger ba makambutu bon moni koyoka leki koloba ya moni ba makamsusu nde komela boy ba vitrine pesa ka makam na ngoto mituna mais je sais que na Jos Diena bakaboni lisusu nde nini parce que vitrine et pesa ki penza makambu nango et solo lipe kitoko to mituni est-ce que je sais nde mutu aluka ki ka problème bakabwana to nini non aluka problème te ye mo yebi oyo ane ko raisonner na mutu na ye aza mukolo aza mwana mukete soka yoka ki pe biso ma idée to ane ko pe sembe mais to koma pe musika na boro na biso to zaaki nango mais la vie continue azana nous aye bakaka o ya lingi soka yebi o alingi ko sala bien quoi voilà. Ok, je sais que tu peux. Question est qui singa na vala poser tambo kabwani na Félix Oise quoi oye kolongwa na yo boke ko sala vitrine na Jos Diena oloba ke yo na culture pays vie esili soki sani no ezala na culture pays vie ba pasola ngo ya lisusu te c'est ça qui après mikolo to emona lisusu zongi na culture pays vie ki moni yo oza ezalaki moi de la femme yoza mwasi ezali kamo boye na lekana émission nana boduga alobi ke nga nalinga toujours yo ozala pembeni ya ve na yo fe non émission na olobaka ke bapasola sani ezalaka émission ya papi mboma na Congo web kasi après wana toza batu na kanda mpo koloba makambo moko boye mais après moment l'autre tant toyomona ke nana boduga aye koboma moto wana azaki ma na katikati ya mboka abiki te nga nalingaka ke ozala nalingaka ozala pembeni ya Félix Oise quoi boboma moto wana toza bato nakoki mpe koyoka to nayoki asololi mpe kote kuna epesi ke tokutana tosolola oza comprendre tokutani toso après biso tokamwa tomonaka ke je sais que le baba passe la scène maman et puis mais la vie sur la culture pays vie je danse en tremblant je danse en tremblant oui on va puis je danse en tremblant non je danse en tremblant et travaille makina ngai Jos ngai moko mais c'est Félix Oise quoi à travers des cas aussi ça répétition surtout wando bamiso baké kolia nde no musique ezobeta via na danse azolingisa makolo nde nazwi cri wana na tie na kati inspiration hein voilà okay. Donc ça dit ngai côté musique ezali nde côté molimo na ezalaka parce que na chamwa makambo nanga maele nanga nyoso na musique donc voilà donc ça la bien tout ça li épaissière tout ça je danse en tremblant ça li batou très bien et ça la bien vraiment voilà ça la très bien ndé après nango romona ba voice robima ba voice c'est voilà. Ça to comme na likamba ba voice sango voilà donc avant que tu ba voice to golo ba ki Félix a bengani je sac bon oui babengana biso parce que to mitunaka est-ce que Félix Oise quoi a bengana je sac parce que je sac a déclaré qui salaire il y a fin du mois je sais que je suis un parent j'ai des enfants et tout j'ai une famille que je dois nourrir
et na salaire hein, moi quelque chose vient la fin du mois ça ira bien devient beauté incompréhension peut ça rapport à ma voix soit fuita dans groupe non il y a quand on rotem na loba qui va te belé qui réclamation va te belé et belé pe oyo bazalaka mabe na ba voice wana nga surtout mingi na ko bunda pona orchestre ngai omoni histoire to beti nango eza histoire moko mulai eza histoire moko mulai alors tant nazongi sous na olinga orchestre ezonga na ndenge ya bien quoi donc sans songa na bundelaki yangwana mais lokola place tozalaki soko zolo babolamu bien ya orchestre bien makampo na baninga mususu ndoko mi mutu mabe ndenge okomona ke balongolaki biso to balongoli biso bon on a déjà tellement na mona ke ezokende bien te na boyaki ba biloko wana ya kosenga pardon mais bami mususu omoni basenga ba pardon po bazonga na orchestre mais nga place o na moni ke ngai naza responsable ke ba ofuta ngai te nazomona ke makambo marché nango bien te na ndenge vie ya lelo ya kongozo kendele en tout cas na mona ke faut na mi benda mwanzoto quoi na mi benda mwanzoto na kendai na nga souté na boyaki mama ba pardon wana après voilà. Ah, ok, yango mi benda na yonzoto. Ok, j'ai ça qu'on a déjà, j'ai ça type, reconnu pas au Congo, reconnu dans le monde entier, grand animateur, combo kilo, combo pesé. Mais pourquoi tu te lamentes à ce que Oazé quoi, asengayo kaka, pardon, parce que Oazé quoi, l'obaki qui est autant raté, oyebi kokomate, j'ai ça type. Tout le monde a papa Wemba, un grand artiste de notre pays, perd son âme. Il est très attendu, mais un jour, tout le monde a papa Wemba, les gars à télé, aya ko se défendre parce qu'ils en ont ma solo musique et à moi qui est dans la honte, il faut appuyer. Là, c'est ça la passe, c'est pas adversaire. Non, tout le monde a posé, à balola qui est attendu. Mais moutango o ayate, là qui on est peut-être au doit na balabala. Mais au daki yo moko boy et puis si yo mona patron mo yo orchestre aye bo pona ofinga ka musicien mo bo asalile bolamu ya do baka mabe na ngaponi bolamu na ngaloba te na ajo ya zana ngwana place pesanga kanda ya ngwana parce que batutu ba yebiki sanga mobulu ozo comprendre parce que ngana ta grand animateur mais via la grand chanteur ozo comprendre ngana grand animateur mais la grand chanteur adaka musicien de nzamba pambola ile la leader mais na musique maboye na makila là surtout ça la on a blackité ya yebi kokoma ayebi makambo ba mabantiki na musique ezande ya biso ah mais classe eza nango récite vite ngana parce que vie ya mutu eza nango ka kibomoto na vie ya mutu eza dignité respect oyo zo mi voilà parce que tant ngana zoya na ba 16 ans wana ba 17 ba sponsor na ba aneni na ba âge nini yebaki na kati betide nanga pona kochama ele po lelo susu mutu moko comme millionnaire comme mutambongo mais tant na moni mutango ya po na déconner ya lo baboy après que bozolo bananga ki na kendo senga pardon pona mutu mo oyo azana ba azo sala ba campagne ba maloba mo ya mabe pona artiste oyo bato yebi ka sala boulone kitoko o pa sala boulot wana parce que pardon na senga ni les contrats yende fois senga nga pardon na biloko pardon est réciproque. Ok, je vois. Donc, pardon, on va au par contre, il y a une fois c'est pardon parce que on a tiré pour insulter ma ben n'a pas la vérité. Vérité on a loba il y a un de comme ça bateau problème qui na finga raté. Ça dans lobby qui on a un grand chanteur. Un grand animateur bien les lots na boy ne comme problème qui kuna ba futa ki ngate. Et c'est normal. C'est normal on est ko finga te so bi yo futa ngate ba fingi yo. Hein? Yo ne yé ko la ko futa rabatu. C'est un problème. C'est un problème te. Bon, si vous avez un peu de temps, moi, ça qui m'a mobile, je vais ma coffee, bien soit après ça, il y a beauté, il y a sombre, il y a cabeloté, et là, tu as posé un bogar, moi, ça, non, non, sans soi. Ok, et après, tu es comme on a eu, on a set and play, pour ça là. Béret rouge, c'est d'un play à Kenda puis ça type. En tout cas, on a habité, on a foutu un MK pour noir Mbakisi, là, Jonathan Sindani. On a vraiment même na couloir pour azarate et l'autre. Vanzela n'a pas à Vanzela n'a été. Ah, j'ai ça type. Moi, mon bail à boîte bima, ah, lobby, j'ai ça type. Moi, na maman, boye, bo bandé orchestre, c'est d'un play à lobby. Tout ça là, non générique pour te favoriser, j'ai ça type.
sais que tu peux battre lobaki trop qui azobeta lisusu te oyo kanate bosala générique et c'est d'un père le kanatele to mona yaya na ngai yaya mwana mama na nga yo tant zobeta lisolo kasi bato to tangi wana na be eclipse bani ba ba kutanga dia na orchestre ba kutanga déjà na orchestre ye ton na uti ba poto nga na ye kuta ye déjà na uti poto ba présenter nga qui ta chanteur asika donc na prêtre na ye na ma musique yo nga na ye bana va bango nyoso wana do tanga wana vous comprendre abimisa na likamni le contraire o do bana dans le contraire abimisa générique sangai makambo kozate funga na zala po makambo ezala mais nini komeli bino je sais que non eza vie hein à solo li bien te mi be ko ke se kangi et tout à fait normal ba sénateur à vie ngaye sénateur à vie ngaye ye to dai orchestre mais a marcha ki bien te na biso aboyi koto sabiso to ba leki na ye aboyi koto sabiso akosali oyo senga kiteti ake toucher na molimo ya orchestre nde sala ki to longola c'est quoi molimo orchestre boto lobela ngo jour moko boye botika botika non to lo barake akene ko sima na molimo orchestre mais bolinga ko lo ba vérité na te bolo barake soki ameki ko lo ba ko leka na télé wana nde boko attaquer donc bo silami saye dikamba ngo ezala rani afafanda non nde ngwana yo zaka wana soka da mobali aligema na télévision totala ye nga una lo bate no tinde ga junior Tito CPL à la bonne wana yaya je sais que tu peux ok je sais que tu peux voilà. Comme l'absence qu'on pousse vers la fin de cette émission alors je sais que tu peux yebisa ba meloma nini zo sala je sais que tu peux zo préparer nini voilà bon na minute to na 3 projets na biso za 3 titres to sala jusqu'à maintenant toi on a projet à 3 titres ok to bisa manga sende to bimisi kizobazo basali ba clignoso na sala au sangisa to sangisa onyoso koza quartier latin qui tira pays vie ba temps fort quoi ba kari wanze ba terko de markase ba kintaba ba c'est le moment to sangisa en place moko et puis nanze moment to zembela martel ou kusa mutakoyembela ngo eza junior milimo jeune frère nanga auto travailler chef d'orchestre na biso nzembo wana eza pona Martin Lukusa voilà wana grand prêtre na biso yemta sala ka biso na papa na biso junior milimo mukwa moko na chant yemta oyembela rumba mwa kitoko voilà mais na mono zo passo la chant na de nzembo jibe motema na ngai ya mawayaka na kokaka na kolinga lisusu te natikala kutu na mawana yo nakoma na nga kaka boye gi mokonzi kitoko tro ja marco mawana nga wana nzemba vena biso jibempia wana nzemba vena biso jibempia na nzembo wana soso na yembe esalaka bien matirin chananga ntango ayokaka nzembo oyo matirin chananga el professeur vraiment bino bato boyebaka te ke je sais que tu peux azalaka mpe chanteur voilà voilà sentir je sais que donc bato bayebele dimanche le 25 le to vendredi samedi dimanche tokutana na Asta Beach tozana ba DJ Elvis baya ba mona ni na koyemba nzembo tata na koyemba nzembo oyo voyage na yemba rango na koyemba nzembo ave na nga jibe mpiana donc on a nzembo cible on a cible ba vie na ngai na yemba nga na yemba ka koleka ba vie musomo na ba ko sa abattoir voilà oh yo mo zala ki okite lolaka oh mais na kama no yemba kitoko mais pourquoi pas nzembo wana ya Martin Lukusa yo mo betia ngo pepe ça fait makambo on obimé sur na visage à chance ko le ba soki na sengi chef na chata moi vocal ata moi nchoka soki ba arranger ngai pas deya ba arranger ngai na ko sata mo lo moi mukie mais nzembo on eza po junior milimo ba yokai mais so sali nini wana et ça la bien et là na oki que le chef donc yo ndem toza chef d'orchestre était chef d'orchestre Azali oui chef d'orchestre Azali nazaka président chef d'orchestre Azali deya na biso Azali brillant o azana guitare yo mona azotungisa biso déjà pour répéter parce que boulot ezali bomoni ngai naza moto oyo
batambusa ngai otikote bon bien bon okende voilà donc naza mutu moso bango lobi te leader mususu bayo karaté so balobi de boya peli oya lobi etikala ka te ngana yoka bango na ba bureau ba ebi ke ya yoka na mutu te wana mabe wana ko isa ata nzamba kana ba conseiller na c'est sûr ba angelu wana tu bazaka ba pona conseiller na vraiment c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. J'ai ça tipo quelques salutations na batbalinga j'ai ça tipo et les mélomanes to kabana. En tout cas na remercier tout oyo bazo soutenir ba Bérin Rouge net ba honorable Esaïe Kessé na pesi mbote na Gimouoni na pesi mbote na Rey Panda Gif Noir et pourquoi pas na Corneille Isenge Boussole mon ami Corneille Isenge Boussole na pesi mbote na Fukushima please venanga Fukushima na États-Unis et na Suisse-Irlande donc bozama ebele o azana besoin contacter Nyamura Guerra plus 243 85 480 245 085 44 20 245 bobenga je sak chipoi et na bosanité mai kendembo mozu ya pasi ayeba kapasi ya baninga. Na pesi mbote na Yannick Ekinia Rombox mais tout senga kaka grand prêtre moto na zurba Matire Chananga aza producteur na bino Matire Chananga te el professeur alinga musique trop aza moto aza c'est un patron mais alingi ndeko soutenir ba artiste Matire Chananga wana grand prêtre et puis na remercier Jenny Mansaka petite sœur propre en tout cas na ndenge yo kozabiso na place ya répéter na linga to zaramba mankali boko sala moi bien. Ok, merci beaucoup. Je sais que tu peux m'énoncer Pelato Kabwanelo, mon bête la biso vers Bilo, Kwana Oezongi Saradisoana. Et quant à moi, je vous dis déjà merci de nous avoir suivis. En attendant la prochaine émission, portez-vous bien. En tout cas, nous sommes les locaux à Kalate, nous sommes à Sika. Pour telle émission, nous sommes à Venayo Isaac Maï. Ok. Oui. Oh, tu m'as dit que tu as dit ah. On a betaka bango mbalo 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 mbala na tombola lokolo mbalo 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 mbala na lia kutu kutu mbalo 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 mbala mema bango na gauche na droite liboso na sima na kangi banzoto oyo dosa mabibi. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.